Merci mingi Mama Rosalie pour na kopesa ngai maloba. Pe tozali koyebisa na ba peuple congolais boyeba yango ete makambo nyonso tu o Mama Rosalie awuti koloba ezali juste pe ezali clair et net. Bandeko ba bolingo lelo mboka na biso soki ekomi boye. Bato bakomisi mboka na biso na situation oyo ezali Mobutu, Papa Etienne Tshisekedi, il consort bato mosusu. Yango wana na tango ya deuxième république lokola toyebaka penza ba makambo mingi te, ba info mingi ezalaki kaka ko circuler na ndenge ya télé Zaïre, moyen tozwa ba info penza ya solo solo eza te, toyebaka ba biloko wana te. Mais lelo toye komona vraie face ya leader ya IDPS Etienne Tshisekedi. Bandeko ba bolingo moto akosa bino te. Ezala Papa Etienne Tshisekedi, ezala nani moto moko te akoya koloba na biso ke bandeko bopesa ngai mboka soki nazwi mboka ngai nde nakosalela bino boye. Parce que bato ya mayele bayaki komona geste oyo Papa Etienne Tshisekedi asalaki na mokolo ya suka ya kokima mbangu na Cap Martin po akende kosola na Mobutu. Meme bamindele balobaki me ba peuple congolais bazomona te, bazomona te. Kaka le même mouton yo abandé koloba ete il faut Zaïre ezala conduit sans Mobutu. Mais lelo Mobutu akomi malade. Et que si bato ba rebelle baza koya po ba boto la mboka. Au lieu de négocier na ba rebelle wana po ete sans Mobutu azala te ndenga lobaka, mais il a préféré landa Mobutu po ete Mobutu apese poste ya premier ministre, lobi soki santé ya Mobutu aki malamu, ya lingaka zwa azongi su Mobutu na bokonzi. Bomoni pona kolakisa ete bandeko ba bolingo. Tozali koyebisa bino, il faut bomona mosika, bozala kaka na système ya tango ya deuxième république te o bakangaka biso kaka esprit esika moko. Il faut bomona loin bandeko. Il faut bomona loin bozala éveillé. Po ete temps o ezali sous temps o bakoko sakana na biso te. Vraiment il faut tomona mosika biso ba peuple congolais. Po ete soki tomoni mosika vraiment ekozala malamu. Mais soki tozali komona mosika te ke bozala kaka po boyoki kaka Congo Papa Etienne Tshisekedi non bandeko bozalaka na beinfluence ya bakombo te, yango nde mteloko ebomi mboka na biso na tango ya ex Zaïre bakombo. Parce que na minute oyo bandeko tozali koyebisa bino boyebi lelo eloko ekomeli Papa Etienne Tshisekedi bamakambo oyo nyonso tu basalaka héros national Papa Patrice Emery Lumumba ekomi kozongela bango mpona nini? Jacques Matanda oyo bato bakoma koloba lelo ko azalaka mwana moko Etienne Tshisekedi azwaka bokolaka. Mais Jacques Matanda lelo oyo a se prononcé kuna na États-Unis pona koloba ete akomi chef ya parti ya IDPS. Bato ya IDPS balobi trahison, eza trahison. Ndenge nini mwana nani Etienne Tshisekedi aboko, mais trahison ya nini? Tango tolobaka na bino makambo kaka basalaka Patrice Emery Lumumba ezozongela bango. Boza kokamwa po nini? Balobaka o nyonso tosalaka na se yango nde tofutaka no? Makambo nyonso basalaka Patrice Emery Lumumba yango nde ezokozongela bango. Mobutu asalaka G to atekisaka père spirituel na ye oyo ezalaka héros national Patrice Emery Lumumba teki ye olia ateka ye na ndenge ezalaka te otekisi mutu me yo obombani me non atekisi ye mpenza vis-à-vis mokolo mpe bazokanga héros national bazokobeta ye na camion ye atelemi azotala alors que héros national Patrice Emery Lumumba nde mutu asalaki tout mpona kokomisa Mobutu na niveau oyo ye azalaki. Mais ateki ye yango nomoni mpe Mobutu mokolo na ye ya suka basoldat na ye basundolaki ye mpe
général Mayele akokaki kosala eloko te pona ye yango na lobaki na ete na kokoka kosala eloko te pona yo c'est mieux okite pouvoir omoni après Mobutu akomi kolela ah Jimbi a trahir ngai ah Mayele a trahir ngai ah akomi kolela lela mais abosani trahison oyo asalaki pona héros national Patrice Emery Lumumba pona koyebisa bino ke na mokili oyo ndeko bamakambo nyonso tozali komona ezala papa Etienne Tshisekedi ndenge banani ba Jacques Matanda lelo bakomi kosala oloba ke non nazwi poste ya premier nazwi poste ya kozala président ya IDPS ezali kaka bamasumu oyo nyonso makambo mabe basalaki ekomi kozongela bango moto akosa bino te bapeuple congolais il faut tomonaka mosika il faut tomonaka mosika mpona koloba ete soki tokomi komona mosika okomona ete tokobanda koevite bamakambo nyonso bapapa Etienne Tshisekedi oyo bazali koyela biso ngai nde vrai leader ngai nde boye mais bomona tosengi na bino bomona siko papa Etienne Tshisekedi na ndenge bozali komona ete na ntango ya deuxième république na ndenge ya masque na ye oyo alatelaka bino bomonaka ye travers masque wana te mais bobanda komona ye sikoyo à travers misala na makambo touti koyebisa bino nde bokomona ye bokwesa masque wana bapeuple congolais soki bokwesi masque ya Etienne Tshisekedi ya bomoto ya papa Etienne Tshisekedi bokwesi masque na ye bokoyeba kiye Etienne Tshisekedi wa Mulumba mais ntango bino bozali koloba kaka bomonelaka ye à partir ya masque wana bozali koyeba te Etienne Tshisekedi ye moko kaka nde Mobutu moto akosa bino te eloko échanger te donc misala ezali na yango kaka ndenge moko mais bakombo nde échanger Mobutu Tshisekedi mais misala ezali kaka yango wana donc soki lelo Etienne Tshisekedi azwi bokonzi na Congo eza kaka Mobutu ye moko azongi na bokonzi mais bakombo nde échanger mais misala ezali kaka yango wana ezali neti toloba neti ke moto asombi motuka ya Mercedes mais azwi moteur ya Peugeot atie na motuka ya Mercedes bino bozali komona Mercedes mais eloko ezali kotambusa Mercedes wana ezali nde moteur ya Peugeot bokomprendre eloko na lobi ok mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pour na kopesa ngai maloba ba peuple congolais tozali koyebisa na bino ete boyebaka yango ete na politique kolobaka te ke oyo azali mosantu tika nalanda ye po ete namoni ete atie elongi lokola mosantu te politique il faut kolanda moto oyo bozali komona azali kosala misala mpo na mboka mais soki bozali kolanda kaka moto mpo bolobi ete tala elongi na ye mpenza neti ya mosantu ndeko nde okomona ete bato mingi bazwa déception à partir ya kolanda ete tala moto azali koloba neti Jésus tala moto azali koloba neti Saint Paul tala moto neti azali koloba neti Saint Pierre mpe olobi ete moto yango mpenza yeyo nde omonaka ete ntango bozwi moto wana botie ye nde bomoni kimona meso bandeko nzambe yakumisama mpo na nini bomoni bato lokola bangwanda oyo soki bango basalaka politike te na ntango ya deuxième république mbele ntango mosusu biso nyonso tu oyo tolingaki tozala na nsima na ye mpo ete ngwanda soki azali koloba mosantu nini wana okoki koloba soki ngwanda azali koloba okoki kokanisa ete Saint Marc moto azali koloba okoloba ete oyo mpenza ezali Saint Marc apostolo ya Yesu mais heureusement nzambe asalaki ete politiki ya bato wana tosilaki koyeba yango wana ye mpe maske na ye tokwesa yango mpe mokili eyebi ndenge nini ye azali mais parce que moto lokola ye soki azali koloba olobi ete oyo mpenza akobongisela biso Congo na 2 jours mais Dieu merci po ete nzambe asi amonisaki biso fasi ya bato wana
bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango nini oyo tobombeli bino na oyo etali mboka na biso la République démocratique du Congo. Merci. bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azwi na ndili tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomermin.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.